Bonjour la famille, Bambote na bandeko nyonso bolinga maman Nicole Moisanza wasela rabino émission tozokende wapi eza pour na changement de mentalité vraiment eza ko permettre biso to avancer to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Alors na kati ya émission na ngai na sir eza na bandeko ebele ba mama, ba papa, bana, ba famille belé oyo ba zali toujours ko continuer ko se retrouver parce que toza wana toujours pona to sungana na ndenge moko ya malamu. Et puis bit na ngai naza pona toujours ko apporter oyo eza un plus ndenga mona lobaka oyo eza toujours mentalité ya malamu e biloko ya bien. Ope bandeko pe balingaka ope bandeko bazelaka. Bonjour papa Nangalo Renzo mikolo ebele. Alors na l'équipe vraiment les sous merci beaucoup maman Souka divine na l'équipe pona bandeko baza vraiment na besoin urgent ba maman ba papa nanga ba misusu oyo baza dans les besoins o baza na besoin nanga oyo baza na patience envers nga oyo pe bazali na coucou maman Emilia maman Odette Mbongo bonsoir bonsoir la femme bonsoir la force tranquille. Alors vraiment on a l'équipe pour na bato oyo parce que tout le monde était à cause sepela na yo coucou maman Ali à la star ba courage maman. Tout le monde était à cause sepela na yo, tout le monde était ezala ozana eloko malamu ozo sala toza biso ba africain ezana batu mususu ba apprécier akate ezana batu mususu pe akoko apprécier yango mais azana courage te ya koya ko présenter au mususu ba félicitations ou ba encouragement. Donc eza monde ezara bongo na batu mususu pe baza simple mususu pe baza ba orgueil. Alors nga vraiment bit na ngezalaka ke na posa ya bato yo baza dans les besoins surtout naza pona bato wana bato baza na bonne compréhension bato yo bayebi ko se mettre na place ya bandeko neti ngande na se mettre na place ya bato mususu. Coucou papa Raphaël, coucou ndeko tout là. Alors coucou maman. Bon nako pe ko senga quand même nakoloba neti lisungi peut-être na bato o pe bokozwa message oyo ba oyo baza ba courageuse pona ko aider communauté parce que c'est loko yo peut-être ko soulager bato ebele naza na bato ebele baza ko luka ko passer ba commande na bango avant na loba bit na yeli huile oyo mais na kolakisa pe na sira de liboso na ngai so na tourner caméra na ngai naza na ba bidon so na tourner caméra nanga ozomona naza na bidon na ba cantine eza awa oyo bidon ya bleu na koya koloba bit ya ba biloko oyo na yeli ko expliquer yango kolakisa yango ezali di ya quoi et puis musala nango eza nini ya ba cantine ba bidon oyo na lakisi. Coucou maman Sylvie Ngoi mais le sa kokana na ngai maman Elisabeth Kati. Coucou maman Matibikeka. Donc nalingi kosenga service oyo na bandeko na biso boyeba ke eza na bandeko na biso mingi ya ba africain misusu baza mayele ka nde na lubaka mais misusu baza vraiment intégrité pona ko essayer koyeba ba biloko ebele surtout sur internet. Pourquoi nazoloba boye naza na ba mama oyo baza na besoin misu ya kosomba biloko sur internet kuku kana nanga mama Ebenezer mais bayebi te basala ndenge nini mais na bato boyebi ba compte ya PayPal parce que na ba mama misusu ntango na ko présenter na oui papa na uti ko bota ntango na ko présenter oyo ezali ba crème ba cantine po bato misusu ntango na lobaka ba biloko ba misusu bakanisa nga na yaka pona kokosa nga vraiment na lobi te ke naza parfaite te mais eloko etali pona koya devant bato boye kosala ba video boye namonaka intérêt moko te ya
kosa apparence malgré bato mosusu bamesana nango mais nga ça me gêne un peu ya ko transmettre moto eloko oyo nayebi que c'est faux nalingaka nazala nga nalingaka te na copie. Alors bonsoir maman Péline. Donc pour na ba maman na biso naleki moi mukie bangu nazo profiter lokola Anaïs ali na yeme papa zana donc ba cantine oyo na ko expliquer bit ya ba cantine oyo na bidon oyo ya munene ya bleu. Coucou ma belle bit nango ezali nini. Alors nangi na lo par rapport à basi ya ba africaine ba cantine ba poso na bango bilonge baby bazana ba caché misusu pe basiba ba hydroquinone te mais mona ba tache za trop ba caché ba point ya noir ya cc eza ka par rapport à hydroquinone te misusu eza ba misusu eza ka bongo soka zo pakola mafuta moko même sans hydroquinone et ça la rappelle bongo c'est tout à fait normal mais eloko ni ko sala ke pona moto wana misusu parce que ça fait des années eza ba tubisu bazelaka moi no penza ba biloko ko beta trop mais eza façon ya koesa esa leli ya makambo parce que toza na ba moi bobongaka pe koinda mais mso mona mama Nicole ndeni azokita te mais nyango pe ne ko lingana la so musala ba bidon ya ba cantine oyo rôle nango eza nini et puis yanzo relaxa yo oyo huile ya blé eza nini po ba misusu sali mama Olga ba misusu ba mona Terminator eza composé na ba biloko ebele eza ba ma inspiration ya Nzambe parce que eza facile ozala ki misusu kosala kozali maboko mwindu okoma mbala moko couleur moko misusu ti na ba boye donc il faut eza vraiment mutu ezala poser pona ko bimiselo konga ça fait une année yango naza ko kende kuku kana na mama mami fomba changement maboko ni nga moko tuna kitisi pembe na ngona ngeza un peu moins naturel dans le sens que ngeza la ke teli makasi donc là toujours va maïle même oyo dans la kisibino ba cantine ba bidon oyo euti laboratoire eza ba produit ya euti na labo kuna na izini kuna eza fresh donc mais na ngina expliquer yo ndeko na nga africaine mama africaine ba oyo bazana ba problème ya ba tempo ba oyo bazana ba problème ya ba tâche ba se ami soit très fatigué donc ilongi misusu ekomi fatigué net mutazana ba problème ya Europe mais nanyo surtout na ngina lo ba ki pona sali mama aimé pona ba mtu boyebi ba compte ya PayPal est-ce que ezana moyen te ndeko moko osala ta vidéo orienté po ezana basi miso ba africaine ba yebi ba biloko ba internet ba misusu baza pe jeune net nga ba tiaka ngo pe kate ba misusu ba yebi te oko osala moi vidéo moko po ni explication kaka o expliquer que pona kofungula compte ya PayPal kende boye pona kofungula Facebook kende boye pona kofungula WhatsApp ke au moins il y a des vidéos mais oza ba vidéo mususu ya ba orientation okope ko aider bandeko na yo ba oyo msu baza dans les besoins mais ba yebite ba sala nini ngai msu nde na uti bobota bomona mususu mama pour Luxembourg net temps na bando présenter ce ko ba biloko ba bidon oyo na yeko expliquer les nécessaires bidon ya blé yango oyo na ko expliquer eloko nini eza na kati ba cantine misatu yango oyo na ko expliquer ba mafuta oyo utilité nango nini. Alors ekozala pe na mutungi soko mona mama mususu mama Nicole malgré ça yebisi biso biloko wana toza na compte ya PayPal te mususu pa za nango ayebi te esalaka ndenge nini. Kuku mama Madeleine mafuta na ngai kuku mama Gina kuku papa mama Chati Saluma donc okoki kosala bosalela ngai ba mama o baza ba courageuse comment parce que mon ndeko na mwasi aya poto bo akangama na ndako ayebi WhatsApp te ayebi Facebook te chose akana posa wana a se communiquer na bato to na famille pour monde alelo comme misusu mutu susu kana na réseaux sociaux azuyo ya mo bato misusu ba na bango ya kala bakashaka misusu ba kombo a changer kombo po ba rejoindre été tout ezakaka orientation de bablo misusu onga pe na salaka yango lelo na yeko biso mama africaine. Tout le monde fait des crèmes sur internet. Tout le monde a zoteka biloko sur internet. Mais eloko oyo. Merci beaucoup maman Ebenezer Ngolu. Nzamba pambolo kana loko yebi koloba anglais. Essayez ko expliquer biso mo muke na anglais, oke nango na lingala. Amuto ayebi vraiment eloko nazo yebisa yo.
nazana mwana mwasi moko alukaka peut-être ba proche ba copine na ye ba camarade na ye voire même na ba famille oyo kena ba cousin mais mobala bengisa ya kangai na ndako mais mama mobala ayeba ikaka ye pa yebi na ye koma kokota Facebook te WhatsApp te tout donc eza ba biloko monsieur zalaka tango zo orienter mutu boye mususu oko aider ye ndeti lelo batu mususu ndenge za wana balambaka ngana lobaka ngo za na don bimisa yango des fois même ngam na zolo ba noyo boye ça peut faciliter des fois boloba maman Nicole kusika te tika continuer oui parce que eza eloko moko soko za na besoin ko aider c'est pas facile au s'arrêter soko za na motema ya ko nga combien de fois na lobi to façon na ko tia so biloko na Facebook te au moins na ka ko tia motema bo mama ndenge na ye na ba bidon o 3 combien de fois na lobi te na ko sala te mais musala nyonso ezaka toujours na structure nango ezaka toujours en ordre surtout zamba za ya désordre te za ya ordre donc c'est ça o ne siko nga vraiment des fois misusu na zalaka misusu direct parce que na makambo ezala en ordre tout ça na makambo na bonne compréhension tout se mettre na compréhension à tout le monde mutunyo surtout azala teka betsa malibaku parce que c'est un péché parce que le pesa dimanche bible lobi cause à l'occasion de chiti ya mutu eza lisumu alors pour nanga ba maman et cause la bien-être maman et ben ezala ndimi asala comme vidéo moko ya orientation ko expliquer ba maman oyo misusu po PayPal na ba compte misusu ya ba internet batu misusu bakoka même pas ko somba billet misusu ya avion na ye ayebite ko sala même virement ya pamba ayebi na yete que non par internet basala ndenge nini nazo kutana nango c'est pas que msu mutu wana azo sala ngo po aza mayele azo kokati po aza mayele te non mususu nde ezaka oyebise que kenene fina bouton na Google boy et bimisa boy mais tout ça ayebite na place que tozala na plein de vidéos sur internet eza maman ofandi na yo ota la place ba rando ezo salama na place que ne kuna kana mama Ebenezer azo sala vidéo ya orientation comment que non oza na besoin somba billet na yo ya avion par internet ba klikaka boye ba sala ka boye oza na besoin par exemple ndenge za wana o commander eloko par internet ba sala ka boye alors pourquoi na lakisi ba bidon oyo mafu oyo tout oyo eza na explication bidon ya blaze en explication ba cantine ya ba crème oyo ya biloko oyo tout eza na explication nango pourquoi nazo ya ko sauver toujours basi ya ba africaine parce que trop des arnaques sur internet et puis na batu oyo bazo sala ngo ce sont des africains ba oyo baza na mayele mingi penza te sur la peau des gens dans le sens que eza biloko monsieur eza ba vocation eza biloko monsieur eza faut fan sa mutu voilà pourquoi monsieur des fois na ba WhatsApp na yebsa ba maman oh maman sanza poso nange baby na komaneti yo na fan sa teinture na yo banda kala okoma kaka bo changer kate moi na yebsa ba tu na bino ngana uti kubota eza likambo funa zwa temps na futaka ngo 50 € parce que 50 € wana na temps na kokozwa na suivi na kozwa c'est rien parce que monsieur bazo senga ba 200 ba 300 pour kaka monsieur azwa mbamba mais au moins on peut aussi résultat bien te coucou yaya nanga ya Guy Ferbelok mais en internet eloko nini oyo toza kolite même nga eloko nini nazolite ke ba poso ya ba maman na biso ezwa tranquillité dango na ndenge moko ya bien mutu a se retrouver na po ozala chocolat ozala teint clair mais poso eza bien mais eloko nazomona nga pe nazozwa double travail ezaki bato belé bazoyeba te asala nini poso na ye baby tache tonje nelongi asomba oyo alors inangi na yebisuloko moko à partir ya lelo eloko lokola tache moto ayebiso ka oteka crème ya tache elongolaka tache il faut moto ana conseiller yo masque démaquillant savon parce que tache esukwamaka d'abord. Bonsoir maman Meta, bonsoir. Tâche, okotia masque. Et puis tâche nengezawana, tiaka crème oyo po ekena malembe. Et ça na composition à 3 choses wana. Jamais na koya na lobiki. Tala crème na zotekelo elongola tâche. Mais tâche ngo osukola ngo na nini? Okona kolo banoteke na avec ba savon na yo na douche.
ekosukolo tache. Non. Nakoloba pete que non, sans masque, tache na yo ekosukama. Non, c'est archi faux. Voilà pourquoi ba fille bazo teka ba mafuta, bazo ko se comprendre tena batu mususu pa oya net nga la saka terminator okoko tia en place tache c'est aussi sa tache na yo. Des fois nazo kende na ba maya makina ba secret, des fois nazo kende na ba masque ya ba avocat na ba concombre. Pourquoi? Parce que nazo peso ba biloko ke comment tozo ko brutaliser tache. Tozo sukola yango parce que tango yo pakola emsu crème moko ya moke hormone pe boye hormone emsu malgré zwaka temps eza normal poso yo kaka biso oko brutaliser yango te okoko stresser yango te tikata zwa patience na yo okomona ke tache wana ekokema nini. En plus aussi eza na ba démaquillant eloko na remarqué net place biloko na la piscine comme ba produit ezali personne mobile nanga salaka na compagnie moko na Suisse ba produit ya ba qualité net na utawesa mama moko na lobi naza lokoso ambongo te na place sombo bite mama mo sanda crème ya se ya miso natali kaka photo na ye surtout ba mama na biso ba africaine o déjà ba caché betibino oyo na se ya miso eza trop faible eloko lo na lobaka ngo bandaka eloko lokwa terminator okotia ngo awa te. C'est faux. Donc, yo za moto koko koma surtout na ba moyo boy démaquillant ou masque. Na butu okay ce que ça crème ba cacher ma casse betio na butu volala aux terminator na yo opakoli. Na journée ndenge za wana oye ko démaquiller yango. Net de o eza démaquillant siko. Bomoni mulangi wana bidon ya munene wana ya blé démaquillant oyo eza lokola l'huile. C'est que na constaté yango a même été ezolongola tache donc kolongola dans le sens que ezo sukola parce que tache ezalaka lokola couche moko efandi yo beskise na bandeko oyo bozopesa ba bonsoir na bino tache bo excuse na bloqué ndeko na biso oyo masango soka za faux profil. C'est dommage que kaka nde tozo ba mentalité congolais africain yo moni bit nga na yeli ya ba bidon ya ba biloko kolakisa bandeko apo yo lobi non tu parles beaucoup ozo mona ka ba biloko ngo c'est dommage quoi. Mais au moins pe boye à se cacher na ye na faux profil na sens que pona oyeba yete mais na yebite na o bloquer na ngayo parce que nazo zanga même iloko koloba que na loba Facebook awa sorcellerie kindokeza makasi kindokeza bon so mama fifi kindokeza ka makasi na Facebook yango batoka ba biso ceux que za vraiment vrai chrétien moi na Nzambe faut okotaka vraiment kotiaka nga beaucoup plus na prière parce que zomona même de kona biso oyo déjà kozwa idée courage ya ko partager msus ko essayer ko aider bato. Comment moto akoko fungola esprit na ye msu ne loko azosomba ne loko osala boy eza ba courage mais peut-être ya ye msu akoko zwa courage wana te mais ayeka mbala moko na ko critiquer vraiment eza kindoki ngala mona ngozelo msu te eza ngo kindoki na mukuse eza sorcellerie yango vraiment il faut bosalaka kotiaka ko prière vraiment parce que babiloko oyo boye nyonso to boye baémission boye baexplication boye neti babiso boye okoki na yo mpe kozwa ngo nulle part. Mais dommage kaka ke nazobloke ndeko il faut répéter après nga ke naza ndoki po makambo oyo okokomaka ti parle beaucoup mais eza Facebook na yo te babengi yo pe te répéter après moi je suis sorcier. Au revoir. Alors, na bato baza na besoin parce que na zolo baboye omoni neti nga na essayer yango o ya bleu ya bidon ya bleu eza vraiment lisse ezotia parce que eza na ba nini ba démaquillant oyo parce que démaquiller eza ka oyo longolo poudre kaka te au fond de tout été omoni ndenge ozokuta libanda na ba moyi wana donc okaso tamboli ozomona neti banini mipepe ba poussière wana tongo ozozonga même na buto avolala ozui démaquillant et puis olongoli menga comme conseil oyo ndenge eza boye ata so boye na bino na privé toko solola so olingo solola vraiment surtout soki elongi ate bebi te même ate eza propre na moment ya été vraiment essayer kolite
zala makasi na démaquillant, zala makasi na masque parce que tokoka kopakola isu mafuta te moto ezalaka mais kobeta bakache to ba noir ase ya misu elobi ka muta hydroquinone te eza parce que eza ba mafuta misusu même eza sans hydroquinone na moi ebetaka des fois supportera te donc elongese po ya surtout ya elongi tellement tolataka babilamba mais po awa ezaka vide eza exposé kuna donc mopepe nyonso ezozwa donc faut ozala bademaquilla oyo euti labo eza vraiment oloba ni fraîche mais c'est que na constaté nango malgré na meka bademaquilla mosusu ye azotouche mpenza azolongola yo tache na yo dans les sauces misusu bate mamu isanda nayaki otekelaki nga moke to okabelaki nga ndamu namoni ata tache yango elongwe te non nalobi bien tache esukwamaka soki moto na internet alobi te ya kosomba crème oyo ezolongola tache mais baexplike yo te ke somba masque te to somba demaquilla te ou soit savon moko te spécial mpona elongi na yo te ndeko wana aza kote ndenge nalobaka soki moto azoteka mafuta ya nzoto il faut yeba koexplike motu secret ya savon c'est très important parce que okoki na yo na moi boye okoki opakola mafuta te mais savon voilà eza pur voilà savon ezali bien omona neti babiso boye omoni nga nde naza boye nasukolaki na savon cortel pakoli mafuta te mais savon cortel azoremplace ola mafuta mais nazoloba oyo na bato oyo bakolaka mafuta mindele bo essayer démaquiller oyo eza démaquilla mais eza l'huile hein eza penza l'huile nde nalobaka poso ya africain esengaka ezala beaucoup plus na l'huile moto elingaka poso africain c'est comme nde napekisa baafricain mosusu kosala bagomage ya bapomme de terre oyo te ozwi café otie biso biloko wana eza oyo te mpo eza gommage non merci beaucoup mama bleurat biso babiloko wana biso tozalaka biso l'huile biso poso na biso donc ezalaka un peu trop grand nde balobaka mais il faut toujours koyeba l'huile mpenza nde moto esimba yango mingi bazomona meme na savon cortel eza un peu mwana ndenge ya l'huile alors oyo ya blé oyo eza démaquillant rôle na ye ezali en même temps ezotouche yo côté ya batache en même temps ezotia yo lisse na elongi na yo tango ozolongola misusu meme nga naza boye avant nalala na ye adémaquiller nango tututu donc poso nanga lisse en même temps so ba point noir misusu na moni awa ezokolongwa sans que nakamata crème moko nasombaki na internet ou crème spéciale parce que nga ba cliente nanga ba tantine nanga misusu moi so muta sa commande na ye moi na yebisi na bi non osomba crème oyo te naseki po ser moko alobabi non namona moto azoteka te akomopekisani bato oyo kozwa te oyo zwa oyo boye mbongo eleki ebele dimine boye non parce que misusu bamonaka bien nsima atikolo osilikaka to adirect tala parce que nasilikaka mpo nalingaka bino même yesu balobi yesu abetaka bato bana oyo yalingaka omoni soki omoni motu soki alingi yo misusu azozala no direct polele mpo alingi yo alingi yo ta kosalela hypocrisie akozwa na yo mpe tanta bato koexplike yo ke olingi osomba crème ya kolonga batache bongo sikoyo osukola yango na nini neti mama moko faatielanga 150 euro sikoyo ma Nicole naza besoin ya crème ya tache crème ya tache mais nayi nayeba na douche na yo elongi na osukola yango na nini otene eloko nyonso oza deja côté nga nazoexplike yo osomba crème mais tala savon oyo mpe ekoko arranger et puis il faut kangamaka toujours na bamasque parce que bamasque elongolaka mpe batache nakoya te na internet bandi oteki loka crème ote crème elongola batache apres nakenanga oyo sikoyo role ya masque eza ape role ya démaquille eza ape role ya crème ya pokwa eza ape awa eza na besoin ezala na nini ya o terminator te terminator tokotia yango awa te jamais terminator ekokoya awa te terminator akoya beaucoup plus awa alors awa tozali et puis terminator akoya awa ou soit akoya awa bato mosusu produit esala bango banoir mosusu mpe produit te eloko kaka ebima ye noir akoya awa et puis c'est tout alors rôle ya babidon oyo oyo ya pembe oyo eza crème ya butu
et puis oyo ya se wana lisusu eza lisusu crème nde na lobi même soko sukoli ba place oyo eza faible wana surtout ba mama na biso ba caché eza na bango en tout cas biloko nyo surtout ezali ya cher makasi eza vraiment ba biloko oyo wuti vraiment na laboratoire suisse eza vraiment pire oyo ezali ya bidon oyo ya bleu eza masque oyo et pardon démaquillant ya bleu oyo na simbaki oyo nazoloba eza l'huile en même temps eza kolongola pe tache en même temps. Donc vraiment ba Suisse na produit bazali makasi surtout nazolo baboye na ba maman na biso oyo bilongi na bino e baby esali ba cancer boza na besoin ya ko toucher ba biloko plus beaucoup plus ya ba africain vraiment mingi te parce que biloko na biso ba africain biloko lokola Terminator aza brutal nga na lobaka ngo vérité za biloko nanga inspiration nanga parce que na touché yango mwa moke na ba biloko misusu ya ba mindele na tie na kati mais moi sel ezalaka wana pe na kati po na kokome nzoto et puis biloko nazolakisa bino ezali cher eza intéressant po na ba mama na biso nazomona na ba photo ba tache ba caché makasi ba rouge na se ya ba misu na matama. Donc vraiment bit ya vidéo nanga na leki oyo aza dans les besoins surtout pour na démaquillant ou ya bleu ezali kitoko makasi ezali l'huile oyo eza l'huile mais eza vraiment kolongola bien et puis place oyo tache na yo fandi chaque soir tango zo démaquiller to na tongo boye olamuka zo démaquiller ozo mona penya tache eza kosukwama ya elongi propre et monsieur ko ozo ba crème on a la kisi oyo ozu crème na yo oye nango awa ezala ba biloko miso amindele ezali pe bien neti onde na kuna loba crème oyo eza ya maboko nde na tilaka ba cliente na ngai tanga bongisi maboko na ye na Terminator na zu oyo akomi nango passer daka très lisse et puis ezalaka pe bien. Coucou Mama Fifi, numéro eza nango na nini na Facebook na ngai to na YouTube. Alors omoni biloko nango naza koloba toza na moi elongi na yo il faut ko démaquiller yango masque toujours il faut ezala et puis soko za na besoin ya démaquillant oyo toko solola na yo parce que nga nazo lobela kuna bato baza na batage bato baza na ba caché bato yo pe bazali elongi naturel pardon elongi sans tache eza toujours important parce que eza ba démaquiller pour ba démaquiller monsieur zaka ya net mafuta peut-être boye moni neti bimi boye démaquiller mais ce qu'on a bato oyo pe mususu baza na ba problème makasi na ba peau c'est que na remarqué démaquillant oyo parce que ça l'huile ils sont vraiment très efficace ils ont ça vraiment même en même temps na peau lisse ndeko numéro eza na YouTube obeti tozo kende wapi numéro eza na YouTube. Alors ba crème on a l'axibilo na ba cantine ezali ba produit suisse parce que place bango basala ba crème tout ya ba marque ebele Chanel ba Clarins ba Nocibe ba biloko ebele basala kawana ekenda eza ya Europe donc ekenda rasiko na ba chaque pays comme bango baza bato basalaka to bazo remettre ba remetaka bango ba biloko aboye eza ba biloko moko so batia yango parce que naza na ba na lakisaka crème moko boye Valmont na yebisa tantine moko to sololaka na tekelaka yango fallait atiaka yango na sa miso na ya problème totali na ye na internet na Google tobeti ya moke boye eza 140 et quelques euros mais na prix na tekelaka eza rien à voir donc ba mindele oyo surtout bato ya ba mbongo wana bango basalaka bango ba biloko na lakisi alors yango pe nga pe lokwa na tester lisusu démaquillant na bango oyo en tout cas ils ont touché pe ba tache ils ont sukola yango bien ils ont vraiment kolongola te na loba te ki okosomba crème à tache te crème na yo ya tache po tache na yo esukama mbangu na sens que ozwa elongi propre libela na libela associé masque associé démaquillant parce que so nazo beta c'était bon yebi ba tantine na biso minga ba africaine
ba misusu baza trop masqué. Misusu eza kaka misusu apakoli maquillage na ye place ponge kuteli alali. Voilà ba conséquence ba bouton lelo ya na ba tache ya ba noir etikala. Misusu omona lelo ba surtout ke misusu masque na tiaka vraiment na misusu pe YouTube oke ko kosa bango kuna na ba café tia café zo carotte alors que pour ya on a le bara poso africain na ba carotte il faut que ça la très na betaka seto pamba te na pesa bino ba constat ya comparaison ya carolite na huile ya carolite. Misusu bisa mama sandanga pakola yango ça la peine le côté mais après avec le temps eze loko moko epesa bato ebele lo ba bouton na batache même si on a bouton na ebima à l'époque même si on pas la carolette au tia l'huile nango sans le savoir donc carotte mais ngana likika apona koloba ke comment ndenge ni na moi oyo okoki ko se protéger bien. Il faut en démaquillant masque omoni ba masque nazo tiela bino na ba chaque colis ya bato ba masque nazo kabela bino euti izini wana ozomona ka ba masque wana moke Douglas wana balobi ke oya moke wana kaka eza cher miso ba te mama Nicole bosko ozoteka te me ba oyo eza ya na kosolola mota ona le kaka liboso na lobi nga l'émission na nga oko fungula pe ka salon net ba GP bolobi salon de beauté mama Nicole nga o livre nga beto solola to yaka na ba internet te pona ko sala ba n'importe quoi te pona ko finga te yango na ebandeli na sengaki service na ba mama mususu bo orienté lelo ba mama belé ba sali ba PayPal grâce na nga po ba mususu ba zai ko tiango kate moni ba o nyonso to eza ba vision parce que biso to ba grâce bango basala ba biloko ebele ya Chanel basala ba Dior basala ba démaquillant pendia ya ba cher o eza ba démaquillant ya ba cher parce que ba biloko mususu na ba pharmacie na ba nini na bango ya ba nini ya ba mindele pendia po m'équiper boy pendia elongo nyo pendia ba biloko nyonso to ngamo nazo teka ba biloko pourquoi nazo ko associer ya bango parce que na ba kam mususu ba ndiko na biso ba africain eza ba biloko mususu otala biloko boy rouge mususu ya on atinda ba tanti mususu ke na pharmacie somba huile de ricin pakola place ba rouge eza misusu ba huile de ricin zo longola bango tous ces kaka te ke non ya on a le baka na nga eza te na ye kosala ka commerce te mbongo eza liboso te priorité te epa na nga parce que so na lobi vraiment na tia mbongo liboso ba idée ba mayele miso mona sona mutu na privé opesi oko gagner na mutu na ye pe bele ya on a yebisi sur internet moto akosote moto akotekela yo crème elongolaka tache te sans que lié biso te que non faut somba savon ezosukola tache pourquoi basalaka gamme bien sûr bandeko na biso misusu gamme mpe ezali miso mpe kosimba toko mpe mokoliso ekosimba te me nga nazoyebisa yo prise ezali oza na elonge bebi yo soki olobi ke mama Nicole ye azwaka tache te ndike elonge nazwaka me naza makasi na ba démaquillant na ba masque soki oza na bouton te oza na tache te même une fois par semaine to deux fois par semaine il faut ba biloko aboye kotaka bon oyo kutu ezali chaque soir to matin olamuki ozwi yango parce que eza l'huile en même temps ezotia yo elongi matin ezotia yo poso bien et puis na ba cantine na lakisi siko eza ba crème cantine na lakisi on ba kibasi ya africain uza wana misusu mutu boyo kokozala na salon na yo de beauté misusu olatisaka ba marié osalaka ba soin ba manicure ba pédicure oyo nyonso to oyo kuna eza bidon ya nini ya démaquillant ya blé oyo na lobi oza po chocolat ba démaquillant oyo eza na moi makasi boye na butu opakoli mafuta na yo otie ba vitamine C otie ba nini ba aloe vera na kati na crème na yo na boto na température eza frais kuku mama gama maravia mais na journée botango la muki ozwi démaquillant oyo ya bleu o démaquiller na yo so poso sa ki masque na yo masque de fo na la kisa ya maya maki na citron et pardon na sucre ou soit
oza na masque ya cocombre na avocat, donc des choses comme ça. Et puis nakoya kolakisa cocombre na mai ya maki rôle nini bazosala wana. Mais on a lakisi yo vraiment ba opo ko ça intéressé bo contacter ngai par respect aussi. Omoni au bidon ya démaquillant ya blé na uti ko simba oyo siko ezali ba crème ya poko ezali ya tongo ya journée ezali ndenge ba fi batekaka mafuta o zwa mafuta zwa oyo boye ezali oyo eza ya moi oyo eza ya butu oyo eza ya 12 oyo eza ya 17 eloko lokola tâche to associer kango na démaquillant na masque. Il faut vraiment y bango à partir de là. Eloko lokola corps pour ezala propre laver, il faut savon et puis mafuta ye ngana koloba te mani ko tekela mafuta na ngi vraiment na la soin propre aux la savon nini vraiment eza vraiment na eza vraiment kolongola yo bien. Alors babilo kwa nyonso te pardon la famille ngana mwana ya Nzambe biso bana Nzambe toza motema mabete Nzambe aza motema malamu nga problème nange ezala nga lingaka toujours moto a se mettre à comprendre ndeko na ineti nga na mone ta uchobota na nga bébé azosala 2 mois le 13 juillet awa donc ça c'est pas facile ya on azosala tantine na biso donc tout se comprenaka na sens que te alinga ko répondre te non na répondre ka neti boye na uti ko kanga nda papa bakoli oya bandeko oyo atiaki bambongo na bango WhatsApp nazo répondre ok na message ozo répondre oza na bana s'occuper. Des fois la patience paye ba maman mususu tant que ozo zwanga nanu te zala calme. Et puis tango oye neti nazo koma boye naza vraiment c'est kaka mutu soka nga commander ilo ne soko yema Nicole talanga iloge beba ngai expliquer nga siko tawani eza nango te parce que c'est pas facile pour likamba poso c'est vraiment faut temps. Alors tant le quoi naza nango te naza la temps kaka ya mutanga commander loko na ye wana na répondre et puis bato bongo commander izala boza penja précis so otini message maman Nicole na commander na yebi ko ningo commander mais yo tinda message maman Nicole na commander eloko boye savon cocktail poudre capsule na commander et puis Terminator autant puis il y a Terminator ils a 25 €. Ce que yo ningo commander combien donc ngaba message précis na répondre rapide mais si on a mon mani quand on a commandé des fois na sota la wana zo ba pinda vérité na tala bonabi non à préciser tes jours on a temps libre parce qu'on a ba pour mutabongo arbando tout na yo siko Terminator ngoza combien siko mani quand on ça ndeni pour na yebi de comme na si la détecteur déjà ba message bon siko bateau na mona ka kenda rapide pour na perdre même pas 5 minutes c'était pour c'est important vraiment pas nanga na tala kaka détail Terminator masque savon cocktail to maman Nicole na ningi bobiwe mbala moko na répondre patience ifutaka ba maman soko yoko komela maman ezana bana olobike depuis na komela répondre kate siko yaya so na répondre te so na répondre ba to misusu depuis on a payé ba yango ki biso to yebi moi si so awuti obota 3 mois en Afrique ouais quelle est bobima même libanda te ufandi. Mais si vous avez un mais naza gentil que tu représenter Babilo quoi boy. Naza la courage ma casse. Mais il faut en patience. Tout na yo. Biso to ya on a biso to senga Nzambe to zwa ngomba la mokote. Lelo ba te bele bo uti ba prière au seng. Nzambe coronavirus limwa. Au nom de Jésus. OK na France 24 au fin des occasions. Bientôt on va confiner encore. Oyo mo ko confiner. Est-ce Nzambe so akangi corona? So corona yi soka tutambola nyaza so na Japon na minitio place ba bandaka kuna. Alors la patience paye parce que nga eloko oyo nazo zala pe dire na batantine misusu ba misusu bazali motema moto yango bazobebisa bino baposo yango babebisi bino babilongi parce que moto ya miso azoteke lo crème ngo oza pe na ba question ko poser to tuni siko crème ngo ndezana na ko sukola tâche ngo ne loko nino te yo 80 € pia osombi. Maman répondre ngate neti maman moko pressé na bandi répondre oza na tâche ndeni ote nana ngaka na tâche moko kaka ndenge za wana ngalme oza kana besoin Terminator te
na pese ko technique muso mi merci maman donc eza ba biloko mususu ezali ke non bo kitsaka mutema ata soko lobi ndenge eza te na ngina koma ka net okoma net ngai yo ebi ngai ba ane boni na salle et puis nazaki boy tala ba video ba 2 nationalités ba 4 nationalités côté mususu nazaki burundaise côté mususu nini oyo Afghanistan soki nani alors na moi oyo pourquoi na pesi na laksa mayele ya sava basani na citron na kati pour vidéo oyo to koti mwa muke na YouTube sava basani botia citron eza rôle makasi mais na lingaka te mutu amela yango ma ya moto citron non eza bien te pona ndenga motema mais pourquoi bango mibale oyo ya jaune oyo ye ya vert pourquoi nazolobela sikoyo comment tozolite mpo na tâche bato baza na mwa ba point noir pembeni elongi neti buto moko ba noir ebimaka misusu omona misusu bakashe biloko misusu eza te asimbi doki non ah oui mama Elena bango balingi kaka na répondre o te banda na komela yesu kutu apama mwana nzambe bato ebele bazosenga ya limwisa corona combien de bapriere eleki lelo ya corona kutu akomi na ye soki na Japon kuna azolanda nzela ya Chine coronavirus bazokangi kutu kokanga kutu azokende bongo sikoyo ngai banda orépondre patiente kaka patiente biso nyonso to tozolite po corona yoka biso akende alingi mpe okende te ozomona patience efutaka alors bango mibale eza yeyo nayebi ke bato baza na Allemagne bakobuka Allemagne nga naza mama moboti ndenge bino bozolanda nga bopesanga confiance mpona bato mosusu bolo mama Nicole za mama kanga motema naza mpona bino des fois yango mpe mama soki alingi bana na ye nasilikaka so mpe nazosilika motema Nicole mpo azolakisa nini non nasilika kombe na olakisa te naye kaka nalakisi combien de fois nasilika mosusu mpo mona tombo nasiliki kaka na yo na message mona komi lisusu na bengi yo mama olingi ni mama Nicole nalingi boye c'est comme ça donc mama soki alingi bana na ye ezalaka kaka bongo bino mpe ndenge ezala bokanga kaka motema mais mama moboti mpe ata soki alobi na bana ke tu touche pas ça ti ye moko aye kaka prend oui bande ojouer yango moni na ye lisusu parce que alira moyo ndenge ezokende ekende mabe mais ngai mpe nde naza boye nalinga kozala naza mpe motema mabe te nakosepela te ke non ozopakola n'importe quoi na elongi ozoyeba te ke moi comment nde to gérer yango alors bango mibale oyo eza vert oyo eza ya jaune oyo sikoyo eza ni oyo ezali ya kosukola izana na kati nango citron na citron eza te ofulufulu te eza te nini te bato boza na batache na tampo peut-être misusu olobi maa Nicole depuis na commanda depuis commanda savon cortel ezoya te nga napesaka toujours baprise même ici epa na ngai naza nalobaka yango bien na ye sawa te mpona nakoma soki na mbongo te na anarke te non oyo nazozwa deja eza ekoki mais oyo mpe ezosala nga ka mpo ede nga mpe na respire moke ata na koprépare baterminator mais yo mpe mposo na yo ezokobonga mwa moke malgré ozwi nanu biloko te ye savon ya kosukola okozwa ye wapi eza ya balma mais ezali kitoko makasi eza kosukola noir na façon moko kosakana te eza citron bomoni na kati même neti nga nazala na otia na douche soki na wuti yanga na nsima mpo na ndenge ya bon français soki oke toilette balobaka nsima na wuti yanga nsima na ye nazwi na sukoli ye maboko ezosala bien yo moto oza chocolat oza na besoin chocolat no ezala bien tala citron ya vert citron ya jaune batia yango puissance et puis pakoli mafuta na yo moto ya chocolat pakola mafuta na yo normal vanilla tia mwa jaune d'œuf na kati ozwi mwa bacapsule ezalaka ya aloe vera bavitamine wana nga mpe nateka yango 1 euro ozwi yango osopi na kati c'est tout moni savon citron bamama ya bana bozwela bana net na bamoi bazokende eza kosukola banoir bien izana koya kotuna ngai susu te mosusu omoni na possible okangi photo koya kotuna te maa Nicole na omoni ya violet na moni ya couleur eza ba couleur ebele nga na tindi yo oyo eza ya balma na ndimi te na France ezali sikoyo totalisi minduki ekota Allemagne
parce que na France bino bozaka pe na babiloko ebele tout na pesi nzambe beka merci po bino pe ba corona ngo ezwi bino kuna ebele po banga pe France eza te na France bon na yebi te parce que eza na ba chaque pays na ba pays ba biloko ya ba étranger ezalaka na magasin mo bokoki kotala mama eza prix combien biso na France Suisse ekomi 1 euro te na France mais eza kitoko na mutu po oza na elongi batache wana babuton wana na conseiller yango voilà so na lidel na moni yango nayebi te en tout cas na tiaka te mais biso eza na nini na magasin na biso awa ezali alors yango ezali awa tomoni bakomi izana ezali ya balma bato msu pe bakoza na 1000 chance peut-être na Hollande pe msu ko bon je sais pas mais soki eza nango te okoki pe kosombela ndeko no yo muto za na Allemagne nga nasombi yango 5 lelo jour nasombaka yango so 4 nalinga eza ko ezanga te po na bana pe na bana en tout cas ezo sukola wa noir pe ezo sukola net bato bo chocolat net bato pe bo chocolat tato za pembe elongi eza ba bouton eza ba tache moi je préfère encore ça parce que eza na citron vert asalaka rapide encore eza na citron jaune et puis on va clôturer na butu boye au démaquiller soki vraiment okozwa démaquiller oyo parce que tokosolola okosepela voilà biti na ngai tuka na komi na na suka biti na ngai ya ndongo na ki olakisa bino bidon oyo ya blé yango wana ezalaki démaquillant oyo ngai na simbi et puis ba cantine oyo ezali ba crème ya journée et puis mosusu ezali mafuta nyonso eza mpona kopakola na elongi surtout bato bazali pe teint chocolat boza pe na 1000 chance aussi boza vraiment na besoin ya oyo ya katikati oyo et puis oyo na se eza masque ozomona na yebi bino ke non ba masque ya ba Suisse ba oyo ezali biloko oyo esika mobali na nga basalaka ba produit ya Europe nyonso e basalaka ba marque nyonso Chanel Dior isiko ba démaquillant nango ba masque nango ba crème nango donc eza vraiment na efficacité makasi donc basalaka alors so bango basali et puis bandi kotinda ba commande ya ba bisika wana pona ko livrer alors ngape na tester yango démaquillant oyo mama eza boye noir place ezali eza vraiment kosukola na tester pe savon oyo même na kosukola nango même na kosukola nango même elongi bon nga naza na savon cortel nazo sukola nango passer pour moi quand même nazala toujours na religion qui tendi à teinture mais na elongi moi ba noir moko esalaki en tout cas aider makasi voilà pourquoi biti na ngai na lekaka boye na leki bo pona koyebiso ke okoki kosomba crème na internet ya tache mais soki bazo conseiller démaquillant te masque te pona ko aider elongi na yo ezonga tache compte ebanda kosukwama to bakotama matokolo oyo ebanda kozwa ba forme nango to dans le sens que makasi penza soki ozaka muto te crème oyo te batekelinga crème oyo mais batekeli crème eza wana pesi biloko lia fufu eza te kwanga eza te makembe eza te na pesi biloko olia ngo kapam eza kwa osombi crème mais nazo expliquer te que non démaquillant oyebi te et puis un masque oyebi pe te ezalaka te eza net nayebisaka bato na nga masolo aposo ebandaka na douche ebandaka na mafuta opakola te parce que bebisa bambongo ya mafuta ebele et pendant que na douche na yo oza na stratégie te eloko nini ezosalaki mpo ozala na rapidité comme ça eloko nini ezosala yo omonake mwasi auti obota boye même asala 2 mois le 13 mais aza na ni masque awa te aza pe boye donc eza secret eza na douche secret na tâche na yo eza ba démaquillant eza ba masque eza savon voilà bit na cette émission oyo
parce que peut-être un sous parrain naza na besoin ko yiba ba client ba tout mais na lobaka africain bon apote za passi eza juste pona aussi toza pona to edani misusu bo comprendre esprit na ngaso bo foi ba témoin moi so te ka bilo kaka ye moko zo fungola biso aza na besoin bon net tanti moko bi moi sando za na besoin bon to za na besoin bon te naza na besoin bon mais naza besoin ko kosa africain te nga lela ba africain bien raciste te na ninga pe ba mindele na lela ba africain nazaka wana pona ba africain mais c'est dommage que biso ba africain on est mauvais. Il faut qu'on reconnaisse to ebi ko se valoriser te to ebi ko pesa ba respecter na place au moto penya ke ye o penya ye penya za mama penya reine na biso to ebi kaka incompréhension ingratitude koleki na esprit ngaso na lakso koleki na esprit na yo ilo mao parce que au moins mon de comme sous yebi me yo hibité ouais ça sur biso na Suisse il a moins de 1 euro sur le côté monsieur ont 50 centimes alors mais à quoi ça on a ôté le crème il y a 20 euros il y a 25 euros parce que sur il y a sur le long sur na soli na démaquillant on a besoin même na mbongo boy au moins tout ça oza calé sur kana ba maki no kana tanti boka mani kol kaka ba jaune des fois la sabiswa ndenge sukolinga donc tout ça a besoin à terminer tout ça a besoin bon mais elle est caté le coson mbongo il est caté pour moi bino de grâce moi ba conseil on appelle ça la bino boy pour la kofungola expliquer biba to bele ba seli bino ba sidi na mama futa faute na bino ngia obina omona ko ba tanti musu baza pressé otema moto amani ko ozo yamba te ngai ete na yindi zela tu na yo oye ko pesa nga kanda na sasa na ko yoko tiro ko na virus na mafuta pamba ya poso ozo mon. Alors, patience, il faut les aller dans la bande de Kobélé. Et puis, misala ba émission le quoi il faut bien soutenir les aller vivant. Parce que moi j'ai le mot qu'on retrouver one. Moi conseil moko eko aider yo. Alors, oyo eza ba conseil pour na ko aider bato ba bebisi ba mbongo na ba internet. Bato e pe bozo somba ba biloko to boité. Ah, eza kongalinga concurrence te, mais orientation c'est très important. Alors pour la moto baby poso o baby poso na yo so ko fandeli ba vidéo nanga o ko retrouver poso na ndenga ba boke tala ba vidéo bo benga ngana ba 4h du matin ba misusu net ndeko moko komela nga message na 4h du matin moi dina la muki na bloquer o sali longe loko te ngana lingi biso mentalité change toza na poto biloko to saka pa mindele te to sala ngo pa bandeko na biso te ça c'est pas bien. Ouais, au fanda wazolo ba ah waza africain mutaye ko lakso ba biloko ba stratégie nga besoin bon te na koyo ko te nga te ka ba savon na te ka pe ba ni ya ba crème ba tache nazo fungolo ba secret comment sur la tache na donc na ko linga nga pe ko loba moto ke na nga pe pas été je mon hein donc bande on a sur africaine tout se comprendre bien bravo maman Ebenezer ndemo zui penza bolingo yo ça nga vidéo ya comment ko expliquer ba maman na comment orientation et puis des sous que sunga penga parce que ma maman me sous au monde allié maman ni connaît na commander mais na compte à PayPal te na osala ndenge ni expliquer ngana misu ata ay ko peso félicitations na bébé mais abandi sous ko sengo service mais ako sengo te na moment où mutokolo banga te fusala nga PayPal ngana na mwana kuta mukende na zabo écoute na makasi na lalité depuis 4h du matin zomo na moni tongo boy. Alors pour le bac non si on a partagé pe boyer ils ont que pour na comme mutambo non il faut y oser la bien. Alors bonne semaine na bandeko nyo surtout et puis pour na bandeko na biso oyo vous avez besoin de commander Terminator vous avez compte ya PayPal te maman na biso ka sali vidéo otindela nga na otiango na Facebook nanga pour na bota la commande nini basala ka PayPal commande nini basala ka ba virement. Et puis ceux que moni ko komelanga na répondre raté zala toujours na patience toza na patience coronavirus ici là yo pe zala na patience que non nga na komona ba message na ko répondre naza nga moko naza roboté et puis so nazo koma bongo nazo loba bongo naza bongo naza mutalo kutate po naza na besoin na yo zala mabete yo zala bien. Alors des fois vérité za lokola net mutazo kata mangala non faut tout se supporter ils ont manque à respecter ils allaient vérité sans kofinga
Alors, merci beaucoup. Na bandeko bele bozalaki wana na ligne. Et puis, na bandeko misusu so bokotaki na ligne bobande ko finganga. Il faut vous répéter après nga ke nazandoki. Lobaki no ozandoki. Pona yo ya ko finganga me okende. Kaka na magasin ono moni Moïsanja la kisaki oyo osukoli. Bon tant nazo la ke la bato misusu bozo mona mabe. Bon mona mabe eza biblique. Eza la biblique. David kuta la ke la bato asungaka bango eza biblique. Pona ni parce que ekobanda ndenge nyango yo zo détester mutu mais moni mutu ayeko lakisa biloko yo yebaki te. Ya ba moins de ba centime boy OK osali. Okozwa coronavirus a poso. Okozwa coronavirus a poso. Alors, nga nazala ngai pour la bande comme susu o vous intéressé na démaquillant. Alors si vous commen nga na répondre te koya na na publicité nga surtout so vous remarquer so muto landinga na public comme Nicole na répondre aso na beti karaté aussi na yo répondre parce que on na personnalité publique. Vous avez le droit de respecter nga ba sala privé pambate yaka ko koma na privé to suka na privé. Mais ce que moni que non oté ce que moni na bloqué yo au moins maman Tabita zawana mero komé maman Tabita yo solo na maman Nicole tala bo bloqué nga ba sous message ko koma maman Françoise Bwanga donc nazo tanga bateau na yebiki direct ah maman Bona na moni o mo solo ka bien mokile salama na liloba solo la ya moni ba biloko ebele pa ba client na nga ba carton na bino misusu zoya tala ba biloko ebele. Bon, non, on peut mon péter internet au son biloko no bazo déposer bino ba démaquiller ba masque biloko ebele. Non, parce que nga na tala bateau ba sola nanga pe bien ba touchera nga pe na tala pe ba maman ba mitiaka na place nanga. Au moins à son biloko na 150 €, moi biloko monsieur va se retrouver na kati là ba 90 € ba baxeli. Donc mo kile ça mana liloba, faut que solo la bien. Mais nga na sepela raté soko lingo oya au moins mutu so lingo ko sala reproche to lo bani so na public et na public. Moi je sais pourquoi so na public parce que na za pe na ba adversaire oyo baza wana nga na zo ya ko casser ba marché ya ba to belé ozo laksa oyo kasi mutu nyonso sepela nanga. Alors bonne compréhension à tout le monde. On a ko mentionner ngo et puis boza la bien ba maman. Donc bien sûr na mwana muke parmi bato misusu mais eza musala nanga eza makamba âge eza wate naza lokola coach. Donc vraiment il faut beaucoup de respect et puis kozala à l'écoute nga na oka kanda plus au conseiller boto likambo amoni fimo ka wala sa mafuta kona pe batie yango bazo bebisa bino bapuso pour ba misusu pe patience ezate ndumba ya internet ya poso omoni ya balakisi okay omoni ya ba expliquer okay omoni ya ba expliquer okay alors que kozonga ka kokutinga kaka aucho bota ko masque ezatene kasi loko ka yo bande osala ngape na bazo osala ngape na uti de nationalité patience futaka. Bonne semaine ba papa ba maman donc tukutani prochainement. Donc, on a eu le temps de partager vidéo, mais si jamais sur papa Camille, il est pas un coach na privé, a eu courage pendant la semaine, on a fait vidéo na YouTube par rapport à bande comme ça, base à la mapamboli. Tokutani mbalasima. Pour na babilo qu'on a la kisi, contactez na privé ceux qui vous a intéressé. Merci beaucoup.